kuna biso ya tajwid déjà toexplikaki mingi oyo signification ya tajwid et puis toexplikaki bongo nini signification ya tajwid na langue ndenge moko mosala na yango na kati ya lexique wani na baterme oyo lughatan na istilahan nde toexplikaki yango nam toexplikaki mpe ndenge nini oyo ezalaka prononciation ya balete kapa ndenge nini oteni balete ebimaka po balete ezwaka kalite na yango osengeli koteni oyo osalisa yango po kalite alete ezalaka normal toexplikaki deja wana nyonso nde lelo toavance moke na baprincipe ya nunu saki ahkamu nunu saki ok tokokoma bao bazokomaka ahkamu nunu saki yango totie na tableau ahkamu nunu saki neikoloba nini baregle baprincipe ya nunu saki baprincipe ya nunu saki baprincipe ya nunu saki principe ya nunu shaki ilikoloba nini nunu shaki nun sukun anai nunu shaki alali na odeni oyo baetilizaka ye ntango oyali kotanga alquran okoutiliza ndenge kaka olingi te olala olamuki ku olosala ngo ndenge olingi te mais eza na baprincipe na yango do comprendre ndenge toba ahkamu